défaté. Papa, mutu nyonso ozela nayebi bozo mituna nazolandele nini. Papa, eza dega na nzembo te. Tout basolo bazane lokote. C'est que les moté. Est-ce que kuna so bina fila sali pia ka ozana courage avec sa biso que na sali pia ka kuna. Ah ça na pia ka ndeni ngaza na déjà nazana pona kwa mbrier tout le monde. Yo mona fala sala pia ka. Plein. Héritier to kendani angola sala pia ka. Siko yebisanga siko ngana kesiko na bina file. Dana biso ngana ke na bina file. Donc bolongo la route espoir o dans na mituna bino botiaka ka keno bozala trop cirque. Est-ce que ba image koya botuna ndesoki ba image koya so ken pona disco bina fa salika ka shona yo biso toze belé ba journaliste toze belé salika shona yo pona ouais déjà to tunyango bon ba série pe ba ser na so ba Hélène Kalé ma bakenda kana ba 38 tenge bakenda ba fere ngape ba sala shona ngate voilà ba fe na biso joka ka bengela kenda ko fuka mélange be kuna ah voici l'homme est-ce que ngana kenda ka tikalaka ah siko banati lokole ewe ka mema bango ngaka kenda ka te mutu na mutu azana tana ye nzamba roulage le lobby na fila meminga yo pende ngoza boye lobby pe chaka kongo pe ko memo ataba kongo de mutu na mutu azana tana ye ndeko na biso pe aza awa héritier pa ko meme pe tiriki azokende donc bakobino pe bako mema bino pe donc eza mutu na tana ye yo to ebi kono za muta fali yo ko miso pa bina fila e bongo fali ya mibenga nini aigle ouais aigle bina fila mibenga nini petit aigle ah siko Kaba fanatiki wana ya aigle munene. Olandela bango na fanatiki ya aigle munene nde basengi aigle mukeke non memela biso ka ken. Kotika ete. Po yo ko moza aigle biso to ya soutenir yo memela biso petit aigle moko. Lelo bat bola bakeno ken yo sa muta profila na batuka na ba intérêt. Oh e bongo na landa mutu na intérêt tendeni so bina filazari na succès te to nga to za contrat eke. Non landa e parce que ça makambu. Soko moniken pia nazolanda artiste seka artiste anaza makambu. Oh papa nakendo landa na Chaka Congo. Ken pia nato solo lisolo ya pasteur Emmanuel otiko zo Jeep mais tout le monde on dirait na réseaux sociaux bande qu'on a bino mususu o ya réseaux sociaux on ba sepelité na bozwi na yo ya bika ezaka tricage ba pesi yango passer nga na temps ça la commentaire te omoni biso toti na vie pe ya ki piéton trop tokoza te po ke na zwi abanda ko ignorer ba ya bien te na mérité na nga mais merci na prophète Emmanuel Dodi moni prophète Emmanuel Dodi asunga biso chaque émission to salaka afuta biso mbongo azalaki obligé kutu yo pesa nga député parce que to salaka be émission msu na bato msu ba pesa biso mbongo te mais ya futaka o ezalaka elo moko atali alobite garçon yo a mérité tambola kata na car akabelinga ezaneti bina filana bakar ne belé na lupango boy mutema ne pe ko bete un jour abino valdi tambwe yo pe longwa na via makolo ko maneti ken na okoma do vito za na ngoka apprécier dona yo pe to yebite surprise no ko zala nini o sola pe na ba prêtre belé moko afongola ka motema donc c'est ça. OK merci beaucoup voilà merci là on a tous ali donc et puis mboka bina filé bazali ko kende ko défendre drapeau ya Congo na Liban na Turquie donc ça là vraiment bien to yaki bien que to comme na retard mais le plus important c'est que non to sali interview na bango donc ça que non to souhaiter bango bon voyage et puis bon travail na artiste musicien to ko benga batu nyonso balobi la dame de dame maman na biso obela ligne na 500 000 giga a ko beta pelo mo ba vite fait des states malamor Turquie et ça là vraiment qui to bi maboya voilà de state à Turquie. Et ça là vraiment propre donc continuez toujours à vous abonner il y a un indépendant il y a un vraiment ma cambo s'abonner massivement boss à la wana donc on est allé sortir à bien affilié on est allé l'artiste a bien affilié bon voyage na ken piana et puis bon concert to ben ça vraiment ba tuba et belé na Turquie ba ko défendre ba ko soutenir bien affilié pour ça là vraiment bien toujours bien ba tout na ba ou par-ci par là ba ya Turquie ba ko soutenir bien affilié ça là. Donc c'est la musique congolaise qui gagne, c'est la presse congolaise qui gagne. Tout le monde Ken Pianaza, la délégation a bien affilée, à qui qu'on défendre Bisso Presse et puis bien affilé qu'on défendre les musiciens. Donc c'est vraiment la musique congolaise qui gagne. Bien affilé, bonne chance et puis bon concert en déco. Ouais, merci beaucoup. Ok voilà, donc ça déjà.
Imer ya voyage. Continuez toujours à nous suivre. Zakuna, mbote na Paul Ventour et Montomoro bien depuis Bundes et mbote na Avalopine du Tour d'Europe sans oublier bien nga Dani Makondolo de Bundes, Dani Makondolo de Bundes. Boko beta pe moi tour mo bo show na Turquie kara. De l'ondou le sili lobo songi na yo Paul Ventour et depuis Bundes oko beta pe lo mo temps vite fait pe kara wana. Oye Turquie pourquoi pas mer na biso be la linda. Ko beta pe lo mo bo ya States. Oye Turquie participer à un concert ba banga na belé après songi donc voilà. Continuez toujours en tour. Alors, j'aurai ambiance ndenge musiciens zali ko bima na accompagné na presse parce que presse toza vraiment fier parce que moro ya biso ken bien accompagné et puis la musique pe baza vraiment content parce que moro pe ba musicien accueilli les bandes donc c'est le Congo qui gagne. On peut avancer hein. C'est le Congo qui gagne, c'est bien. Bon voyage et puis bon concert. Vraiment. Je sens l'ambiance. Voilà. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. Comprenez que nous sommes venus accompagner l'artiste Abuna Filé qui est en départ pour Turquie. Il va se produire déjà bientôt. Il va se produire. Je vais avancer la Liboso. Avancer Liboso. Il va se produire donc pour inviter Batou Bazar ma pemeni pour foutre billet pour soutenir le drapeau à Congo na Turquie et il y a plusieurs Congolais qui sont au Bafana na Turquie pour bien bango vraiment ba kota la ndule ça la vraiment qui toko makasi reprise il y a activité après le coronavirus et ça la vraiment trop mais tout le monde a ils appellent na ba musicien au bazo défendre la rapper ba couleur. Il y a drapeau dans Liban, donc bravo à l'artiste, bravo à tous les musiciens. Et ça, la réalité que notre yé, que ça la rapport n'a bu filé, mais nous sommes là pour la culture congolaise en général. Tout ça pour nous ça la pour nos musiciens Nyos. Bravo à lui, bravo à tout le monde. Donc voilà, nous sommes là en train de soutenir le musicien. Voilà. Merci chers dames, messieurs, comme je vous ai dit, continuez toujours à vous abonner. Nous sommes là, nous étions venus pour faire juste une analyse par rapport à départ à Ken Piana. Na bina filé na Turquie au Bakei pour na concert à bina filé. Pas le Ventour de Bundes, mon tour na nous les sala bien. Bella ligne à 500 000 gigas ko bete lo mo États-Unis ba mo Turquie aller retour na bi kenayo côté no sarana raté Dani Makondolo de Bundes au sarana raté donc voilà. Merci infiniment à Valopine du Tour d'Europe tout ça la ndenge to solo là qui et que ça la vraiment bien ma casse. En tout cas bon aller na ba musicien, bon aller na Ken Piana. La presse est représentée par Ken Piana Pito Palais et puis la musique est représentée par Bina Filé, le l'œuvre du maître, le petit aigle. Donc voilà, c'est ce que nous sommes venus faire. C'est ça. Et pour ne pas beaucoup parler, je remercie toutes ces personnes qui nous ont suivis. Et puis je remercie celui qui était derrière la caméra, il s'appelle Lara. Merci également à toutes ces personnes, merci à nos abonnés. Continuez à vous abonner massivement. Et le programme continue, ne nous appelez surtout pas au revoir. Voilà. Toi dans siècle où tu follow le nombre de vies. Toi dans série que musique est autant obimisi musique basombi basede non. Les internet des ont consommé par artistes qui obimisi loko. Batu ba télécharger mbala moko. La vie beta musique. Bongo ko mbala moko pa non. Vie beta la musique te mais vie ko tsela ka mutu mbongo. Ba vie wana ko sombela ngo pe parler tongi pe betage dans. Potonga pena ba étage lelo na musique. Faut beta ba vie likolo. Ndeko comme sope millionnaire ba vie wana ndeko créer le pe ba contrat parce que les ba producteurs étrangers ba comment ko luka ba musicien ko betisa il faut ba kota na ba dans YouTube na yo Instagram na yo ozana combien d'abonnés osala ba combien de vies ndeba ko pesa confiance pour ba tambo so liban azana raison le ba nombre de vies na mais yo to mona ka soki muta sala ta 1 million de vies au kumisaka ye au lobela que oui artiste on a c'est bon ça 1 million de vies mais to moni chasseur regarde moi fait rigoler ça puis 1 million et quelques de vies mon so lobela on te ken bien non nzembo musu ko sala 1 million de vies mais nzembo ane zo betate nzembo ane za na ngope na player te mais ya robino ezala ki to ko bi na miso na mi o santi pe papa lelo okobomanga mama nanga ye mais est-ce que analyse de ça va voilà. Esimbite yembelanga nzembo ana tapa na 2 minutes
tenga na bien ngotena misante na yema ngonde ni ken pia na misante sikoyo ya Robinho eza pena lelo okomatanga apesa mwa mobile tension qu'il faut komela nkoro komela mongoboro donc pour mata bien nzete donc faut que ndingo wana parce que lelo na moni que non partout tout le monde a pas musicien mususu africain ba féliciter faire rigolo que non regarde moi na beti ken pia mondebu par rapport à nombre de vies au asali wana eza makasi. 1 million à faire wana lobaka kino sa solo lobaka kino sa lokuta kasi mais bango balobaka ba vie basombaka 1 million déjà er innocent ko sango na 2 jours bino ko betchango na 18 jours soto okumisa 1 million de vie bon voilà ken piana pito pale to ko retenir yo pena trop longtemps té auto ça l'émission moko na ndeko na biso bina filé que je sali ngape dans un rendez-vous na ye pour bientôt faut ça la émission moko to moni que na bina filé bia so mema au Turquie ezani o changer na yo le cas oza suna kaya falite fali ntamema ko suna ba voyage te comme sobi na filet tonden non yo ebinga sina tamboli monde entier na tambo ba payer belé à monde nga continent tikali na kende zaka continent Amérique voilà donc je pense ko kende na bina filé pas artiste musicien mboka na biso nga voyage na fali bien sûr fali na voyage ki na eto kenda ki concert à munene ya Bercy na zala na kati. Je pense bien na filé pas artiste musicien na biso mboka akendo beta na Istanbul. Donc nazo kende na bina filé pona tela musala bina fila osala pona bike ba wario nyonso to ya fali ba ya concert ya bina filé. Bina filé na minute za petit aigle, grand aigle c'est fali bina filé za petit aigle. Voilà. Ozo sala marambo pe ya danger bina filé bini sa pe ba mboko oyo. Parce que soki nazo accompagner artiste net bina filé. Na za la fier. Mais yo za la fier pendant que tobi que na concert show best to ka maman que na beta ki da ba. Ba ba tika lo beta mbata en plus na ko informer yo. Voilà. Bina fila zo memanga asombelanga billet mais ngai moko déjà nazwaki visa na FVT mutazola visa te sous le kauka donc na okende boye na mona déjà FVT me pesinga visa koto bina file pa pelenga billet est-ce que melo makamu na kata FVT melanga neti problème nini bina fila za pire petit ya fali poupe voilà aza na petit aigle aza grand aigle te grand aigle za fali ya za petit aigle aza mwana aigle poto okaki déjà que non na concert show base déjà makamuna l'équipe ka bokena ba beta ki ba mbata ba pandio ba caméra opesa biso be version côté eza makamba lobela te po nyonso tour lokolo beza na makamba lokuta donc moi to so lango kuteza te eza biloko lokuta ya lokuta après concert to zaina fali réunion na ba mama na bandal voilà fali asangisa ba mama nyonso a quartier na ye ba sololi ba pesa ni ba idée journaliste ba bengisaki aya kozwa ba image kanga moko siko ye sanga eza eloko moko leka ekune natini mutakendaki ya matai kuta avion azongi problème yango eza wapi kasi proprement kama privilège na kata victime bato baluka ba base na bango ba créer ba base na bango na ndenge na bango donc il faut na ya ko répondre muto azo créer base elo mo boyebi ke za bongo te bato ba créer base na bango alinga siko zo ya mbanga pona ya répondre na ba base ya bato pour to saper éclaircissement to pesa biso vraie version te ba beta ki pourquoi et c'est vraie version na yebisa yo ke loko moko leka ki ezate de vraie version na yebisa OK donc même mangala ba version gauche à droite te vraie version na yebisa yango wana voilà merci beaucoup Ken Piana pour la disponibilité na yo comme to ba ki na to retenir pendant ya longtemps te mais l'autre zo mona OK pas Robinho makambo Robinho lobby on a Ken Piana yo mo etake misa comment on analyse ngo ke non mutu misa soki yo nano kokisi 10 millions 18 millions de vités ko lobalange loko te o lobby mais azana raison misa so kokisi 18 millions de vités ko lobana e loko te azana raison ezana tibina Philippe na salina émission lobby asape na bakar na yi neti bakar bina Philippe zebele o Robinho pe na ngote voilà da chaque mutu donne la biloko ya azana ngo neti bina Philippe azana bakar Robinho azana ngote so Robinho pe azana 18 millions oyo ye ndeko na biso azana ngote chaque moto akumisa oyo azana ngo c'est tout siko na bandeko na biso ba déplique ba Fabregas ba kumisa siko nini niti na mito ba kumisa Fabregas akumisa makambo ebele mais voilà déplique azana ne lokote na bakar ana ngote na ba nombre de vie azana na ngote so depuis yango c'est toi ba kena c'est que selon yo bango ba beta musique te OK bango pe ba sala musique na bango musique mais opportunité à rozana na vie obina fila na ngo déplique ane na ngote kozana na opportunité ya ba nombre de vie ndeko na biso Robinho azana ngo yazane na ngote siko aloba neti ni ye ifa swana kaka dans le vide
Non, dans le vite. Parce que Babylon, on a tout mis. Betel sola moto mususu. Non, na obi mutuka. Na vie, na ba vie. Obi ke betaka na musique te. Yango na la musique yango na il faut ba mona ko kula osombela yango bakara danger ba makambo nyonso. So bina fila lekie na nyonso. Robino pe na ndenga ba vie kuna pe kati lisusu. Akangi. Est-ce que le pe bazo luka pe que non bino bozo attaquer directement ndeko na biso ya soka sali kara likambo boye ndeko na biso nani o ABCB jaba que non nzemo regarde mona ezala ya Zulema que non en plus papa Mbappé mikolo cimetière ne soko cheka liboko boye chauffer moto ale la son nae baye baboy babeti yango na même nzembo ayembelaka na Kester bazu balongoli ka maloba balongoli maloba ba utiliser même mission ya papa Wemba oyoki na nzembo wana ya manja papa Wemba te ayembelaka Kester. On a comme dans la blessure. Parce que on a blessé. Oh, faire une blessure. Parce que son organisation à papa Wemba. Mindelo va beta na ba beta la rende papa Wemba. So ke kuna na nécropole okuta ne cimetière papa Wemba chauffer moto. Mambolo bana comme ya papa Wemba zana kanda yo zo benga ki mutema mabe. Pour les bino bolingi vérité bolingi te prendre yo sala recherche o lukaso na uta skolo na yamba ki pe frère na biso killer mais frère na biso killer que non killer c'est un aventurier aza mutu mo bazo souffrir mentalement a souffrir moralement a souffrir financièrement a souffrir na nyonso non mais ye azongi sakinde yo a recadrer yo éducation boy killer aza éduqué killer aza éduqué yo mwa mobali mo mbaba boti yo zokola mulai neti soso mo bondeli mamuta ko la kanem zaka namuto sala mukuse killer aza éduqué non ya on a lobby na si sa question nanga na yamba ki killer na plateau nanga a lobby que non o bozo sala wana ba kabal bosa neza ki mutema be bolingi est-ce ko mona bonheur ya férité bo kiti saka fait parce que mutema malamu azala nango a travailler na ba Vincent yazo mataka te a travailler na Frank yazo mataka te atavana alendel a melie bambongo so combien des années yazo matate alendel a mata relax ke yenda za mutema mabe parce que yo lo bara ba alendel ba mabe ba mela ngai ba Vincent wana ba exploiter ngai siko koma yo ba exploiter ko kaka oh c'est ba alendel na ba Vincent ba na bango bien yo ko c'est là ba makambo orken piana lelo Francis melanga trop siko yo ba mela ko kasi ba mela kai ba escroc kaka yet dans l'ende le site yo sala pe alende le pas escroc kai non na habité wana na habité la malanga na habité yema bika na ba escroc kaka ye orken piana lelo na pesa na to na question mo boy soki ndeti lelo fali azala kite na musique à Congo nde musique eza ko fati